poutine de l'écriture, elle s'appelle Belinda Kandi, Bellevue, la patronne, maman Kioma poutine de l'écriture. Moi, c'est Angela Amine, moi, c'est Maëlle, moi, c'est Bongo. En tout cas, ceux qui va passer nos cerveaux, va passer nos Maëlle, oh, Bellevue, la patronne, Nazaranango, yaya, oza motone sengo. À ma manière, de façon que n'a répondre non seulement pour vous choquer, mais éclaircir un peu ma kamsus oh les qui moi moi flou na mutu bon moi mbilinga ndongo kolobango. Toutes ces personnes là oh bah se prennent la peine ya rofinga bezi bah ça là on a télévision bah ça conscient et consciente que distance dans ma casse. Mais le grand Jaël a bien que poli pour la nini parce que Jaël peut avoir moutu à terre ah Jaël combien de personnes baba j'ai mangé avec na ngambo na comment la ngambo ah bon merci parce que tu es de à côté malam au côté oyo nous on n'ingérit pas comme on l'inga tout ça la promotion comme tu ko finga biso finga té to finga ni ba tout ba maman ba tout ni ba ni to finga té. Pour maintenir une chaîne, il faut avoir de l'écriture. Très bien. Il faut avoir de la matière pour donner. Ce qu'on a la matière, tu vas voir que comme ça va plagiat. Remarquez et belé au bas boîte les pas balanda Bellevue, ce qu'on tali, c'est du plagiat. Et pourquoi la peine babali na c'est bi. Parce que y a un mon n'a pas si mukolo tout temps suspendu, bon gagne la cause comment la tourne on appelle la chaîne, on appelle la groupe déjà à Mouneni. On vit à Nini. On a star ya Kala. On a combo là-bas scénariste. Mais tu es humilié. Tu as la toile en qu'on te met par un parce que entourage ne da pourri. Concurrente à Bellevue à Zanante, j'ai dit, je parle. Biso docteur à temps mort. C'est dit ce que tu comme là. Tu fais le 10e épisode. Mbaramoto on a déjà assis il y a film oh ça déjà. Moi toi na éducation. Elle a deux films ou trois ils ont déjà monté et c'est la kabati film comme mal à l'aise. Oh ici là mbanga na kota batalanga. C'est kitoko. Tu peux encore te donner une autre chance. Est-ce que c'était important ou ya ko finga evi ndengo zo fingela evi. Que Evie comme ma fils. Donc comment tu veux dire comme ma fils ça veut dire que la bolunga Evie ça. Bien. Parce que mouton ensemble comme malamu pour que on distraire, tu engages des gens pour pas le on pas déstabiliser mouton parce que tu sens que l'adversaire est très puissant que moi. Voilà. Parce que pendant quoi il s'est anéanti cerveau les amis. Na kotaka batu moko boy oba na ko finga makamba lokuta ba créer ba matière à lokuta pour que na lukampe na kiti sa cerveau ne akoko komater. Parce que eloko na sepela na be vieux arani. Plus ba do finga ye. Plus nzambe au baxer que mayele, sagesse, intelligence, au baxer ba makamoko oyo ezo funga so ka ba cerveau. Voilà. Mère rôle à sali tout royo. Nge pesinga kanda. Tina hotel yango pe na ko silika. Ah, la patrona. Na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasiko finga te po jemima ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya jemima ibele. Voilà, mbote na baebanso bazili baku ya kolanda biso na Top Max officiel. Ndeko oyo zili baku ya kolanda biso mbala liboso, s'abonner, commenter, partager, activer cloche ya notification pour ozangaka élément to vidéo na biso soki mukete. Un moment avec Samigra Amba vous consommez yango a biso mafinga ezala raté a biso ben
insulte oyo bango kuna bafingaka biso awa tozalaka bien éduqué famille libota oye toujours la patronne na biso coutume de l'écriture maman Belvi Kondi maman Kioma toutaki kosilisa film na biso surprise et toza déjà na 5e épisode ya film na biso éducation wana nazongi na sima ya bilili na ngai daju tela biso extrait ya film na biso éducation pour na présenter invité na ngai ya mokolo ya lelo. Je sais ce qui se passe maintenant. Lui aussi ne doit. Oui, mon oui. frère, c'est ton foyer, ne sois pas plaintif. Hein? C'est ce que papa essaie de te dire. Ne sois pas plaintif. C'est vrai que papa a eu doléance là-haut. En fait, mais c'est à toi de prendre en bras. Je ne suis pas vraiment forcément en train de me plaindre, sauf que j'ai eu à supporter cela pendant des mois. Okay. Mais je pense que ça commence à un peu... Voilà, donc tu as extrait ya film na biso éducation. La coutume de l'écriture a comme raba film oyo etikalaka oyo mutu na mutu azwaka par na ye. Voilà pourquoi basengaka toujours deuxième saison ya film mon côté eleka inaperçu que à 6 saison moko sans que basenga lisusu deuxième saison dans la deuxième saison ya éducation lelo nazana plateau na ngana gros bébé de la presse Jemima Ibele mwana ya mongo tokomeka mpe kosala analyse na oyo nyonso ekoleka na etando ike na biso tokomeka mpe ko décortiquer ngo tokosala analyse sagement parce que awa biso tozalaka na mwa sagesse na mwa mpifo ya kosala ba analyse na biso na kozala un grand terre kopesa mbote na ngai na balandi na biso nyonso. Un grand merci à mon boss Igetingi, pourquoi pas aussi tonton Yamse Yambe, tonton Mundirba, Bianca Nzanga, Venangai, Junior Diazo, pourquoi pas aussi Rihanna Sole. C'est la famille Libota. Oye, toujours na lingana ntobeta maboko pona la coutume de l'écriture. Mama Kioma, Montréal si tu veux même langage avec moi. Fongole langai Shanangai, Jemima Ibele, gros bébé de la presse. Boni na yambi ope moi kala. Merci beaucoup Samigra Amba. Et puis le monde a séparé par rapport à annonce na ondo sala ngo. Ngana moi na IPEN et na IPEN na sala école de traduction et d'interprétariat. Na se na kenara mingi pe bakota lingala ngo yayo parce que ngala kosala ngo mingi na journal atala zawa atala bimi libana mboka na kosala ka journal à lingala parce que yango na tangela ngo. Merci beaucoup à tout le monde au botala nga. Je suis Jemima Ibele, gros bébé de la presse congolaise, la giga, la fille qui dérange, la femme du patron, la fille troublante. Je crois que vous avez la botala maman bordi ba grincement des dents. Je ne suis pas là pour faire plaisir na moto mais na ekoloba à travers des questions de Samigra. Je veux faire à ma manière, de façon que na répondre non seulement pour vous choquer, mais éclaircir un peu ma kamsus oyo daki moi flou na mutu moi mbilinga ndongo kolobango na koloba pena na bokutu na koloba pena na bosiki pour que tu vas comprendre. Voilà pour salon avec Samigra Amba. Laissez-moi saluer Poutine de l'écriture, elle s'appelle Belinda Kondi, Bellevue, la patronne, Maman Kioma, Poutine de l'écriture, moi c'est Angela Amine, moi c'est Amaele, moi c'est Bongo. En tout cas, ceux qui va passer nos cerveaux, va passer nos maïele au Bellevue, la patronne Nazaranango, yaya Oda Motone Sengo. En tout cas, tout d'abord, une surprise, c'est comme une film sur éducation saison 2. Voilà. FM 4 fois boss, je vous salue. La grande H, Madame Sakina, depuis Paris, n'a fait ce mot. Maman Brigitte, un coup fille depuis Londres. JC Makilo, j'aime comme ça, quoi. Je te salue de là où tu me suis à Boston. Je suis la maman Hortense Tangarabino, famille Botamobimba. Merci pour l'assistance, il y a bien encore Zanga. Voilà. Merci beaucoup. On appelle un repère Sambo Tenanga 00243. Yaoui. Ya Willy Moucheni, mais c'est encore ben moko. Code Mboka, code mondial. Ya Willy Moucheni, pourquoi pas? Et ma bac à Milan, on a bossalité, balobi, docteur Dieu merci beaucoup. Mon avocat de sur maître Christian Bassonsi. Jemima Ibele, tobet à moi, l'isolo, il y a éducation, deuxième saison, nango. Maman Belvi Kondi, Maman Congo, Maman Bakole, Maman Koma. Oyo akosala misala oyo ezotikala
de génération en génération et à te ba film moko boy a ko komaka ngo après lobby bobo sani titre mais tant oiseau comme film no ebi que ah to na surprise to ta qui n'attend de la fin surprise éducation moi commentaire na éducation film na biso oizo le cas déjà na bel artiste. Voilà, l'histoire fait pesa le passé dans les présents. S'il faut nazonga mukie dans le passé par rapport à surprise. Ben vite quand il a filmé une surprise à ebeka ko na ko lamusa ko réveiller maele ya ba parents na famille. Bolingo to mona ka cousine cousine. Au moins même sous cousine a aussi ko sukola na esui ba ça ba blague na cousin. Baza famille, baza bandeko. Oh, eza moi sina mobile. Elle ko pondu na ntaba. Ba bloka bongo e aka malé mi to mona tout na ba kawana. Alors ben vite à travers le film, na ebeka surprise et agréable na désagréable. Na ebeka lo mais je ne m'attendais pas. Il y a bongo. En tout cas, place au bisto qui est na gauche, la patron à droite, a compliqué le scénario. En tout cas, si maintenant est tiré ba leçon, na comme mikolo ko éviter moi mke ba cousin nga. Pour ba trop banzoto, j'ai mis ma ko ben na cousin nga. Comme ko éviter parce que il y a vraiment leçon à suivre. Les autres comme la saison 2, il y a éducation. Déjà la saison 1 na une idée de belle vie à partir de la saison 1. Parce que Namona qui elle n'était pas une bonne femme par rapport à Omar. Omar a aussi pote avec l'argent toi avec nango. On le conseille mobile no a somba terrain bo banda kotonga mais yo préféré mobile no atonga le pango na bino. Or il a des conseils ma bé. Tu filmes un si là qui n'avait mère a bombe la sous saison 2. Pour on dirait comme si et si les pena qui côté. Na tel côté maman Annie Bias na montre qu'elle n'est pas une bonne femme. Au départ de tout, il y a des bana ya poto au bazin d'indication puis il y a malam. Le lobo ba commentaire wana ba olobanga j'ai mis ma poigne la pato na lobika pour la bana poto non n'a touché bana poto a touché bana pe ya mbanda kati a touché bana pe ya Kinshasa a touché bana pe ya Bandundu. C'est moi pour nous dire que na poto mindele ba pesa bana moi moi ba courage mo be moi na kwata papa maman papa ne mbata pona ye abengela la police ba biloko na tu etikala bana moi proteste mo betikala bana na mutu. Alors Belgique à l'axika biso que toza ba africain na kozala africain on doit d'abord inculquer na kata bana biso l'éducation parce que ce qui l'éducation est raté dès les bas âges vie no baby au cause de la directeur, mais si tu es impoli, on va te dire que non, c'est un directeur qui est mal poli. Donc, il n'est pas digne aux postes. Mais si tu es bien éduqué, tu vas voir que non, tu vas communier. Et là, moi, même dans la secrétaire, même dans la wissé, par rapport à l'éducation. C'est pour ça que dans la vie, madame Belleville a quelque touché à bani na junior. Oui, à moi la moukier pour que à matala Nicolo, depuis que lelo au moment où on fait l'émission déjà bientôt là et côté quoi 6e partie au total à lelo na Belleville TV en tout cas na Belleville notre rataté. Mais mère rôle à celle tout royo. Nge pesinga kanda. Tina hôtel ngo pena ko silika. Ah, la patrona. Siko na ngani na abona olingana comprendre soki mama top ako kitsa motema po top top na abetela ki bevi bilamba abenga ki mama la muka papa la muka alakela ki bevi mabe. Alors bevi er yango ko luka malédiction te. Monengo mataba avion ke bana crash likolo. Donc ça l'effort luka ndeni obongsa luka o mari moi muke na yo ata bolingo za suste pesa o mari azongela moi vie na malé benzama ko sungi azonga ka poto. C'est pas si facile à dire kaye à perdre nyonso les aloko abandeli susu via zéro abandeli via zéro mtano ka bene ba décor ba mbongo ba mimi ba muchopi lelo boye or na bandeli via zéro do azongi vraiment à zéro quoi. Voilà lelo vraiment na lingi to beta vraiment c'était to lobela ba voleur ya grande dame que maman Belleville quand dit la patronne oyo lelo asangisa batu oyo lelo apesa batu pe misusu ba força basala mosala yango otoko mona na etandoike mais lelo ba valeur wana batu bakomi ko dénigrer yango ba ko lekaka ba ko fingaka ma commentaire moi muke wana toute ce personne là oyo ba se prendre la peine ya kofinga Belleville basala yango na télévision baza conscient et consciente que distance dans ma casse. Voilà. Belleville, c'est une femme oyo, d'abord au-delà de tout, oyo aleka ki na ina, aza inde, abotama nango.
elle a l'art dans Nakati Nae. Non seulement elle est scénariste, elle est productrice, elle est réalisatrice, elle est coach, elle est nyonso. La dame qui a osé après Eco RDC, après SCPLISA, après Top Vision, après Légende, elle a osé. Place où tu vas croire en angoté. Tu vas voir qu'on dit il sait qui les sano. Tout la chaîne après Bévi pour la théâtre, tout va dire pas. Si Bévi a échoué qui, je ne pense pas que Bango Baya. Comme Bévi a reçu, oh, ça va. Et puis, pour maintenir une chaîne, il faut avoir de l'écriture. Très bien. Il faut avoir de la matière pour donner. Si on a la matière, tu vas voir que comme ça va plagiat. Remarquez et belé au bamboité les pas balanda Bévi, c'est du plagiat. Tu regardes les films, même dans la classe, dans la introduction, développement, la conclusion. Mais quand tu regardes les films, tu te demandes où est l'introduction. Voilà. Bon, développement continue à côté. Donc, comme il y a conclusion, place tu n'arrives pas à comprendre. Voilà. Mais tellement tu sens qu'il y a une puissance qui est maquillonniste. On est quoi tirer au vert. Voilà. Oh, ça m'a bien été. Mais les gens vont au coup, c'est pas que non, il y a un soubassement, moi, c'est très bien. Parce que mouton, oh, ça m'a malamu, pour qu'on distraire, tu engages des gens, pour pas déstabiliser mouton. Parce que tu sens que l'adversaire est très puissant que moi. Voilà. Parce que pendant quoi il s'est anéanti le cerveau des amis. Pour que na lukampe na quitte sa cerveau na akoko komater. Parce que eloko na sepela na bevie zarani. Plus bado finga ye. Plus nzambe au bakseleke mayele, sagesse, intelligence, au baksele ba makamoko oyo ezo funga soka ba cerveau. Chaque épisode de film de bevie ça nous aide à avoir du savoir. Très bien. C'est de la matière. Et le quoi au quotidien au tel mais moi la l'euro nous la l'euro connaître l'euro beti pas Kenny. Kenny oui, aza amoureuse abali mobile ne grâce mais ay bolambate. Bona Kenny spaghetti da biloko bakoko lepe 2 jours. Oh c'est de le mobile ka ko lieno après na kageka mwanzala après na olia. J'arrive à prendre quelque chose. Yango bato botela ka ba film belle, botela yango 4 biso tala di plagiat. Chez nous, il y a de la matière. Très bien. On dirige. Mais les tout en fait. Maman Congo, tout ça la promotion, il y a produit nabiso qui est maman Belvi quand dit tout ça la yango bien té. Bango siko basala ka produit na bango balobaka wana ya lokutande. Tout ce qu'ils disent, c'est du mensonge. Oh, tozuibo, sauf de vérifier le coutable. Nakata mondo au Congo, artiste misé mobe to créer la kaini mobe ya le coutable, to soir en la Belgique. Ah bon? Mais ba benga ba chroniqueur à TV, ba sala ba filma. Mais équipe de 7 ans, tu vas que dans le coutable. Donc, on aura le temps de recompter la mozindo pour un peu expliquer. Voilà. Mais biso boza conscient que non, à part Belleville lelo na monde théâtral ou à Simbi théâtre relève na botamité, excusez-moi j'ai parlé. Olobi bo solo, olobi vérité. Concurrente à Belleville à Zananté, j'ai dit, je parlais. Biso docteur ba temps mort, c'est biso to comme na tu fais le 10e épisode. Mbaramoto on a déjà assis sur film o eza déjà. Moi toi na éducation. Elle a 2 films ou 3 ils ont déjà monté et c'est la kabatia film comme mal à l'aise. On est si la mbanga na kota batalanga. C'est dit cette dame là, elle a le temps d'écrire. Parce que yo temps de combattre yé nanya komela ko ba film. Ok, ce que amujanga makusa manque d'inspiration. Et puis couturier ou couturière non, à la tube la maman bébé ngeli yo ngoko mané Michael Jackson, il y a moi c'est Janet Jackson. On commence à du plagiat. Hôtel loko qu'est-ce qui se passe ici? À ça on a idée à tout le monde. À combien en Haïti t'es bébé? Tout le monde yani. OK, quand États-Unis, aux Unis Belgique. Ok, Allemagne, tu as 3 blocs, on a tout du monde. Où tu vas avancer, Boko? Hein? Yo comme il y a comme Bastala, comme Diego, comme Nan, yo salini.
tout ça balinga ba matema ba on a place à zati ba ça la bleu peut pas tourner comme ça va valeur à likolo mais azo mérité yango te à force yo ça makele trop ba to ko teba eh ba ça makele mais quand tu regardes bien elle ko telle le comme tel en sous au telle pour on est la sous deux fois combien de personnes ba j'ai manga avec na ngambo na koma na ngala ngambo ah bon merci parce que tu es de za côté malam au za côté oyo nous on n'ingérit pas parce que bolinga to ça la promotion comme to ko finga biso finga te to finga ni ba duta ba mama batu ni ba nini to finga te ici ko bala ba tonton na biso tina biso moko bala basi tozana savoir toza maïli. Très bien, Jemima Ibele, la fille qui dérange. Oh, mon amour, vie na mobimba artistique na ye ezakara na lokuta na lokuta na lokuta. Koko Sarabatu, na suis trophée boye, na sali boye, na sali, mais en vérité, eza marambu ya lokuta. Eza lokuta. Na Mikola Souka, bokomona ba faux prophétesse. Parce que comme peut dans décembre, mensonge ya likolo ya liboso nan. Oye alaksara onga na monaka. Aza no leader te. Voilà. Parce que un leader aza mutu fo ba landa yo. Très bien. Skotanga la taka ba biloko oyo ya ba biloko ba nyonyo. Ah, je vous aime, Rose. Je vous aime, ma Rose. C'est ce que batu ba kolalo na nini. Aux exemples te. Manso ya mibale alobaka ke non akoma ba filme akoma te non mukolo oyo ba wendinga pesaka ya ba suspension ya zonga parce que ya za na place nto kete mukolo ko suspendre ya keli bela bo mona ndeni chaîne comme na déclin et ko kwa ya pende babani na se bi so ya amonaka pasi mukolo tout temps suspendu ba ogangela parce que ngala tunaka oza pe na chaîne oza pe na groupe déjà ya muneni Abeda Chou. On vit à Nini. On a star ya kala. On a combo la scénariste. Mais tu es humilié. Tu as la toile en d'accord, tu me par alliance parce que entourage ne a pourri. Ce bazou les camcos la bête à ma soeur la terrasse surtout na Ingawana. Et bien belé bona Ingawana en face à Western. Bon bien Ingat. Bon le qui MP, on le qui salimo comme matanga zakana. OK, ce qu'on peut comme un ex côté Western. Bon on va la qu'on a ngaba la terrasse wala. Boko zwa ba vidéo wana ebisi bino na ba audio ndesika ba fan na siège et puis pour votre information na ba émission Saminga Amba et la chroniqueuse moka pesinga rapport avanaki na deux chroniqueurs ya ngambu ya baba cook bazomela parce que contrôle balela ke non toka mutema moto mela moi sucre moi bière balela ki chroniqueuse bafandi bazomela chroniqueur dake ko se soulager mais akalinga confiance hein atikeli moko la bango saki moko la bango afungoli pas vérifier azwa $100 so na kosi marambo yo azwi $100 ye petanga komi aye moni na kona la kanisa kina na comme ça on a suka mais ndenge suki koto atali akonta moni ke 100 exact mbala ba ndo tuna ndi nini mbongo langa za yote bango pe bawangani te bandimi non limbisa ya ngam na zoka ngotelaka ya ne so kabelanga boye ba place eza mais na kozong sela obo na boye poseli be poigne fa yoza makam na ngai na kene ko zo mbongo langa so wapi boye na boye ko na $100 wana indira comme ko landela moko na bango azwa ki apesika 50 ko ngana yo sengele 50 wana etikali ya zonta mbongo ko makambo na oloba ko etape bino sur le nerf. Tu te comme en janvier, ce qui est limité na otanga ba kombo. Poko defa ka bino. Ko yiba na basaki pe ka bino. Ba ta sima pe ka bino. Ngabo salisa ngaba jeté. Na ba temps auto za na bino. Ata 50 fois na bino ndoto nanga ekota te bo salisa ngaba jeté. Tabo vana kamsu bo finga na bala bas bo finga x bo salisa ngaba jeté. Na camarade ya moi côté. Ba chacun en général ba longola ki opete. Nga faut tanga pena Jemima nga bloka ba général na le bate faut pena Jemima Ibele na ko soki yo za leki nanga yo kutobana makamu bana bo mwana donc yo za la mwasi depuis bo mwana to kola ki bo mwasi na nga za mabe dans mi benga la fille qui dérange nga dérange makasi so na choquer bele ya bo la sanga nzela ba limité wana na ba nzela ba gombe wana faut ke ba na nga ta ba ko kuba makamula ba lo yenge bo ke ba na ngai
nga so kandele ki bokama ka ki bisa nga mona waki vidéo to comme décembre na otala ku teke ba tonton yafa na ko mwaka nga lo batenga na jisa la fille qui dérange toroko bakara biso famille libota tozwaka parce que maman la biso ye moko aza déjà la patrona mais siko différence ezalaka ke Belleville Kondi aza fruit oyo ayebi pasi ya moto ayebi pasi ya moto ayebi kofanda na bato eza te ke donc kona mopanzi eza merci papa déjà kuta papa abokola ye mais biso la patrona la coutume de l'écriture ayebaka place ya moto likambo oyo restaurant chokaka bango ostar amonanaka pamba te ndenge mama na bango amonanaka te na bango ezalaka kaka occasionnellement mais maman na biso Belleville Kondi la patrona oyo mosusu soki olingi omona ye okosenga na audience te mais eshokaka bango eswaka bango mais ife swa bango parce que Belleville place yaza wana bo eza musala hors mi théâtre azaka na ba musala wana te akina ko superviser bayebi ndete azo superviser elle quoi musala esamaki na tongo je dois venir le soir pour rendre des comptes nazo landela musala nga à la loupe parce que musala wana ya restaurant ele saka ba veuve na ba orphelin très bien parce que musala wana équipé kanga Belleville te elle a batu moko be o ba de la 100 francs o ekota wana et puis ba sofone kotaka nani kotaka la ba comédien te yala ba ta poto ba yaka kolia yala ba passager yala ba tout ba yaka ko bonsa mituka wana ba messieurs des tontons des responsables ba ko le ba ka parce que maman la bango sala li gablo mo sala ka boye o ba filmaka to monaka deux boîtes à mille ka minene mi balé to moni bassin ba te sukai na ba mangongi o da 100 francs 200 300 to moni savon ya liquide eza ligablo sko esuka wapi po on dit botelemaka wana akanga ngo bo ligablo akanga ko pista kanu si pas dans l'alimentation ya akanga ligablo eumela te mawa biso kotina tolande la vie na bango te mais ce que ça la nga bende balande la vie à la patronne ça veut dire star ana aura az étoile ya soko dans le côté bobamba libanga te voilà talaka bemba balandela tina manzaka balandela tina sondal balandela tina suki azana aura lokola mutu lokola Miss Lolo azoko adorer sandali ya mutu oyo alati azokumisa yango tandis que ye moko nanu tindika chakal badiro nyonso akolobaka Jemima Ibele. Je m'appelle Jemima Ibele Gouré de la presse congolaise. Je suis graduée à l'IPEN, na sala eti école de traduction d'interprétariat. Pour la codimner moi dépasse maman la biso na ke na ICA na sali conception animation radio télé et reportage. Voilà. Je me dis que à mon niveau je peux pas être là na émission na yo pour la répondre à un argument voilà. Pour répondre à un individu voilà. Pour répondre à Sitoche. Si on peut changer de sujet, à un niveau là, on peut évoluer. Voilà, ça évolue. Grâce à mon la star. Voilà, maman langa. Après des mères nyangi, grâce à mon. Et ça lui on est. Ça m'a fait du bien. Tant lobby na koti na Facebook na koti néné à ça live à se pelanga bité nga linga bongo te na composant numéro. Allô grâce. Voilà. Allô gros bébé de nous. Abi maman. Maman na moni, c'est comme ça abi bébé na ata problème te. Voilà. Nga oh. Abi tout ko so la mère abi na si mère wali ko le pepele pepele makasi. Parce que na tawana o ba demain ba kela ki pe fala kindi. Voilà. Ba ngo se côté moi retard. Ba répondre ba o ba côté avant. Yango mon équipe ba bête ba tonto bête bango ba tikala ki na ba kofax ba tikala ki. Et loko ça linga bien pour moi la maman langa a okende kuna. Parce que loko non c'est fait la poigne. Parce que maïle ba ça no maïle mon na poto. Très bien. C'est-à-dire demain grâce Mombaya. Parce que naka na confesse demain kana grâce na Mombaya na poto. Par rapport à ma artiste. Voilà. Parce que tant grâce pas okende comme le ramaïle misat. Très bien. Et ça la nga moi fierté. Pour ba oh tout ba tikala na bongo ba tonneau vide. Mutoko le bala ba pema neta Alexis soko le baka pema mbebu awa. Et ça ba pembe le quoi ni. Pembe ni kikuta dans les pété lâche. Mutu j'ai la fingue imbécile. Maman na Jonathan la Prince ba fingo imbécile na TV. À répondre. À répondre
Avapoti parce que yé moko na nde afungola ki branche. Voilà. Yé moko afungoli porte parce que makamutu o Jaël a sala qui sinjo appelle Mona. Pourquoi qui sinjo a été kolobati? Ils ont maman respecte-toi si tu veux qu'on te respecte. Commence d'abord à te respecter. Et le respect sera réciproque. Comme tu veux man que l'ingi va respecter mais au côté de makam o ebité mutu na makona ngote. Parce que tant que j'ai à répondre à Singio, j'ai soit bien poli. Parce que yo ko sala makam o ba groupe moi qui sont dans la famille de Botabou. Moi na ba ko attaquer Bianca. Na ko attaquer Rihanna. C'est le mutu na ko ba fourmi. Parce que nous sommes dans la famille, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans la famille, on va traiter ça dans la famille. Voilà. Mais les lots gras, Jaël a bien qu'un poli pour la nini. Parce que Jaël peut avoir mutu à terre. Jaël. Jaël peut avoir la vulgarité moko. Yo, le belanga no mona lobi. Ana vulgarité moko ya somo. Une personne une maman de 2 enfants. Qui passe à la télé pour la ça va partir à Awa. Vraiment. Pour Magali, le moment où Basina qui est Magali na internet. Une personne qui a dit nga la mukuse mais la leke na mukuse pour asingio Jaël oyeko la ça oyeko exposer notre nom oyetri na internet. Crois-tu non za bongo tu n'as jamais pensé un jour que hein boba il mo pa ya pe balingo na que tu es mère des enfants abalopé ben mutu no kansangote. Yango na fait que monsieur pour dire à Jaël ceci. Jaël, yeba yango ato bimina n'importe qui. Ata assuré que ata vrai warrior. Jaël, mais là énergisant. Ala té. Jaël ko la té. Nazo le banu kamo na sa blague té. Jaël ko la li tout le monde a vidéo sur internet. T'as la tricage côté partout. Même na kata ba warrior, il y a des gens qui sont triqués pour toi. Pour savoir que non, avant que Fali soit Fali, il y avait d'abord son père qui est Kofi Olomide. Très bien. Alors, quand on tourne à Wana, quand on a Kofi, on a Fali, on tourne à Toto Nabino. Parce qu'on a la ligne, on a un nabo, sur le nabo, il y a Mani qui est le blanc de l'autre. Il y a ni beauté ni éclat. Mais il y a Gel et quelque chose. Oui. Ok. Il y a Gel et ça quelque chose. Alors, Naza la besoin, on te pose Gel, mais on a besoin de Konanga. Non, on dit malheur n'était. C'est ma soeur. On a malheur n'était. Parce que quand on a la pigeon, quand on a l'hôtel, on a chroniqué tout. Quand on a l'hôtel, c'est ma soeur. Alors, ça la promotion à Aigle. Bon, le bel Aigle, Makamba Bele Zali. T'as les bébés dans la King Bazanga Bazama Yakate. Yangala comme Maka Warrior. Yabo Sebi, n'a pas m'ambaviser comme Sebi dans Mongaï. Moi, Sebi, n'a comme Maka Warrior. Ça la fallait de produit, fallait de matière. Il y a un lien fallu malembe na ba promotion on lien kitoko. Parce que bango boye baté bo comporter bo perdre. Il y a grâce te mokénan. Ça c'est comme madame, grâce ou de bango comprendre. Ça c'est madame na bo de forme de. Mo de bo ke lelo boy. Ba ka mbia boy. Madame, moi na maman la nga bevi quand il a patron. Voilà. Je m'ima ibele chinoise mais Nazara chinoise. Je suis la sœur de Karine, mais Nazara chinoise. Bon. Famille Bota. Tout ce qui se passe tout autour, il y a Karine et Mokondi. Ozala pe mutu moko ozala pe pembeni na ye osutena ye pe mais o nyonso yokoleka ba échange de paroles na mobali na ye papa mwana na ye koti mbilinga moi désordre et tant que yo lobaka yo za mama leki okoki koloba nini po non pe na yo na sujet ya Karine Mokonzi te. Je dis toujours, on a changé je suis la sœur de Karine, dit notre mère. Voilà. Karine, c'est ma sœur. Soit Sali ma bé, en tout cas, non, yo loba na énergie nyonso. Très bien. Maman, tu peux comment la lobango déjà. Lobango. Nabi, Evi. Oh ya obala Karine. Evi, obotsa Karine. Evi, okima Karine. Nga na loba même na émission mutayambanga daka teka teka mutayambanga na loba ngo poani na vanda boye batapoto mo ya Suisse babenganga voilà na se retrouver la conférence il y a 2 personnes pour la yamba nazo banga o bana numéro na ebité moko na emusu na ebité te na bina yamba na yambi allo j'ai mako banga na ote za chinoise te oh ok c'est bon
Jemima awa na Suisse tokuti na petit moko boye ya Evi ta makamba lobby ke mariage ya Karine ndenge zolinga sale mabongo Evi akoboya Karine abote bana autika e boso na Karine abala Evi tengabe abala ndete ndeni déjà makamba se panzani abala tendeni na kokite na bite na benga me amona yebise mama Belgique consciente na benga na loba na na soya ba mère na nga auto solar ba proche pour ne pas kotanga ba komo na bango nyonso na mama tala mama Bibiane mama tala na ngoni boy na oki boy j'ai mato tala kama ngo biso beto yoki yango nzamba sunga ba komo sa ba prière moi place ni onga la moneka ini zoba omona ki zoba na makama papi mboma Kali mokondo bosani ke mobale ofinga ka za mosutu. Ofinga ke aza mulaya ba kizengi. Ofinga ke aza pemba bazoba ba mone ya lobaki. Osalela emiso comme si papi mama za mwana mama na yo. Siko esuyo ndenge nini ba ko sala le mal avec place à mutu mususu yo kota afinga Evi sérieusement. So Evi comme un bon chèque, un bon noko. Abi bon, nga na sa ko le kambo de l'autre côté na la petite bolingo moko ya lolu ya somo. Na ko accepter nyonso ya ye. Ato abi o Karine na sa ba deli nga na yambi. Karine na sa la be. Il faut Karine mo na nga pena kizengi na ye zoba na ye. Avec une mission. Lelo boye Karine obi tout dans tolo Evi asala l'autre mais ba ke soki lelo boye ba publier Evi à mobile. Voilà. Mais yo so ba publier les sous pour azaki papa ya bana yo mais azaki na mission na vie na yo. Tango zo lala, tango zo sukola, tango sa makam nyos tout éviter Evi no sani parce que muto ayaka makati mabe. Yedem ta se préparaka. Skotongo Karine esimbi nango te na Evi. Oza mwasi kitoko ndeko na ngai, mwana mama na nga Karine Mokodi la baronne. Oza mwasi kitoko. Tu peux encore te donner une autre chance. Est-ce c'était important oya ko finga Evi ndengo zo fingela Evi. Obe fait que Evi comme ma fils. Donc comment tu vas dire comme ma fils boye la boye. Ça veut dire que na bolunga Evi eza. Parce que ce qui muto boyi, yanga na le ba noter, na beto kara. Et vous savez vous savez non manque ya Evi et condition ndeko à perdre a comme déséquilibré parce que sinon de mailler les bosunga Karine bon donc les bosunga Karine a comme la dépression ya pays hein ngani na bebe ke na lobaka na ngai ate mo commenter nga j'ai mis ma bobenga j'ai parlé voilà quand il a comme la dépression c'est quoi hasard live mo bote ko sala Evi ce qui ma pas ce qui ma fils Evi pourquoi tu au monde de bon nga so yo Evi aime ce mission Evi qui non la vie na ote Evi est venu dans ta vie pour na kolongola maloba o baba ke non yo otikala ko bala te na internet pour na makambo sala ndenge la publier yo otikala ko bala te 1 de 2 Evi est venu pour na kolongola ko baba ke non Karine moko na stérile akotikala ko bota te et Dieu a utilisé même Evi wana ka oyo finga pour a comme so mama bala mi bali. Tu as Henrietta, oui, tu as Henrietta, et puis tu as petit Evi, oh, peut être comme Philippe. Oh, ça peut être comme Philippe. Donc, déjà, il y a que nous, la vie, na balaki, na la bananga, pour te donner avantage à bana. Voilà. Continue ta vie. Oza youtubeuse, oza influenceuse sur le lobby, le lobby mokile yoka. Sala makamna yo, ndongo ngobala ba mission na yo ya ba artiste, quand on commence à mission, quand on a mission mokote, lobby la mutu nyonso. Moi je te veux comme ça. Voilà. Na lingi na nga to ba finga papa bana yo, oza lié na bana. Les émissions vont rester Karine. Un jour sous balaxo le Henrietta. Réponse ta maman ingérer ton papa. Pour papa le papa la bango aza youtubeur. Attention à pesi ma kolo compliqué. Naïbi mako compliqué. Nan. Moura. Ozobango lo bandeli. Ozobango lo bakombo ndeli. Ato pesi matière makolo compliqué moura. O pesi ba x y matière. Yo moko lo baté eza l'impact té. Vous allez lier na Henrietta, vous allez lier la petite Evi. A Karine talabana. Sinon Karine est démarré à linga côté. Karine est kene likolo à linga côté maman. Regarde tes enfants. Voilà. Pense à tes enfants, à l'avenir de tes enfants. Lobby YouTube boyo. Et ratakate. Et puis na comme c'est pena mona mwana Gloria hein. Gloria Olang. Maman Mili. Oui, t'es na benga maman Mili. T'es Gloria camarade na.
Gloria a longué la polémique, a commencé à analyser. C'est ça ce qu'on veut les lobos. Tout comme c'était qu'on voit la carte ma fingate. Et le moment où on a été là diende la caille fali. Peut-être que la mbolo na yo. Pour d'accord finga yo. Toi tu n'as pas en 2023 t'es Karine. Pense un peu comme déjà maman. Au fait qu'il n'a pas au fait que ma maman si quand tu es maman. Ah j'ai parlé. Vraiment vous avez parlé, je m'y m'en ibélé. La fille qui dérange, toujours chité, n'a dit ça, dromi déjà, n'a souka, mais question souka. Ah, ça amiga. Étant donné qu'ils ont la kobengonga. Question souka kaka. Président Hans a sali ba aventure na ye, mais on dirait ba aventure en wa ko salaka et so ko lezaka ba kulutu na ye. Pour éviter aussi ma aventure mususu rosala na yo mais mutu mpe mususu akosepela te na niveau pe na âge tomoni aventure moko asali pona mama top mais on dirait esali vraiment bien te. Hans Zolo c'est mon frère, c'est le fils de mon père Caleb Tukibana. Voilà. Mama top c'est ma maman. Voilà. C'est la maman de Dada International mon ami. Nakat na mwamba ina mwadi na kotel kamangote. Ezaka likamke comme quand likamke non président à comprendre que ma blague nous sur ça la té. Yo ko sala ngo sa on ndenga bien o takine bande ko na yo mais ndenge comme la bango nande ba otinde la bango matière et ça la bien té. Très bien. Et puis président atra on peut ça crédit na bakali. Atika on peut ça crédit donc ça veut dire que la bakali espace bakala kena photo na ba phone na emote bakale akena ka makambo kima ko kima abi akima na ba 4 heures asota linga bukana donc ndenga zawana bakali tika biso na biso makambo na biso to sala ngo ponga la nga comédien na kala na kenya na tangi musala oni na simi micro mais na comédien tika nga na démarrer na nga sila tu as démarré nanga comédienne. Quand tu as tika la côté musique, c'est ka Céléo, c'est ka Fali, c'est ka Ferré, tika koya kochola et puis alobi ke si la bana ke na poto bana uté poto nga yebo asili. Asili ten abita beti biloko ni ba ngeli asali film na ya Michael Jackson alati baga o senti que non azaka na succès. J'aime monsieur si. Vous comprenez? Donc présent Hans Luzolo ba comédien ba lingi sou ba blague na o salaté ba boss joue à Kinshasa na la duchesse déjà lobby na okota déjà ça la bien marque la duchesse ba boss joue à Kinshasa. Donc j'ai dit à présent Hans Mama Top à Siliki à Kebisio alors tika bosa la blague na gabinde bosa na gabi po bosa la ba blague voilà tika obima da cacher ma bipo na mama kalunga et biso impoli tika voilà matondo mingi na Jemima Ibele la petite de Range na zaki na mpifo mingi ya koyamba yo na plateau na ngai balantina so ba kolanda biso na etando ike na Top Max officiel pambote na yo po tokabwana na pesi mbote ya lifiki penza na bukula kaiso moto ya mongo oya babengaka Yambe les tontons et puis le patron de Top Max aussi cette station à Mouna tonton Mouna Mundirba Tadingala Park Prince Luamba là je vois encore ya j'ai combattu papa Kulutu na baki ba warrior bota la penga papa Kulutu yepe a bunda trop ko ba warrior donc yepe na lingi pe ata moi tout moi ata ya inani et ça biso bien voilà. Merci d'assistance et la famille Bota Mobimbo Batali Bisso. Là, je vois Bianca, je vois Rihanna Cholé, je vois tout le monde. Samira, merci beaucoup. Demain, Nyang Mukusa Talo, Tozong Alara WhatsApp Ndezalaka. Bon voyage à Grasse Temou, la star. Et ça l'a bien. Voilà, moi je vous aime. Voilà, merci Mingi. Pour c'est là que j'ai parlé. Tu as parlé. Pour moi, j'ai parlé. La fille de Range, elle a parlé. En tout cas, Matondo Mingi, dans mon boss, Ige Tingi, à Kolanda Bisso, en ce net moment. Un grand merci à tonton Yamse, Yambe Bokulaka. On a boss, non? On a boss. Pourquoi pas Dadjo Zakina Timabilili, Exopa, Yana Tonton Yamse, ça doit signaler déjà. C'est Naboka Yana.
Julien Botala tala lelo. Tala lelo ya. Botala tala. Ça joue à pambolanga kaka. Ça joue na tonga pambolanga. Na yepe pona pambolanga bongo. Nzamba za lokumu. Vraiment to komi na biso na suka matondo mingi toza na campagne to voter numéro 94. 94 papa ya biso Laurent Kiawete. Bana Matadi to voter. Un grand merci aussi à tous mes confrères concerts au Baza Awa, Bianca Nzanga, Rihanna Sole, Junior Diazo, Pamela Matondo, Pams, et c'est la famille Libota qui gagne. Famille Libota, oye, oye, oye. Ndenge tonto yam siamba lobara soki liwa ye avante enlèvement, mais soki nyo somi bale yete tokomona na mbala ya sima. Matondo mingi pe kimia o mabota wa bino. Sikofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato mayele 24h/24h. S'abonner na yo o consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24h ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele.